L'histoire des journaux de Kenya TV, Christian Pemba, na kombo ya champagne, kindoki ya famille, et longo lié de deuxième étage, tinaré des chaussées, Christian Koufi sur place. Bolanda, na histoire des jours, sur keza kindoki ya famille, sur keza nino e momeli bison de konabiso Christian, ou ya tiki bana misa tona mwasi. Suivez l'histoire des jours, Rosala, de cité, suivez. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre m'a dit, qui n'a donné quand on était là, Kema Fumbe, en direct de la Suède. Gros coucou n'a abonné, soit dit qui TV partout dans le monde, et c'est Kabozali, et je dis bienvenue à nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise ici, c'est la famille, on parle de tout et de rien. Sans oublier les sponsors officiels de Kina TV, mon vieux Benzo, la moto Kayata, le 4x4 double pression, il y a Suède. Bana ya Congo, bana ya Afrique, bana ya monde entier, bana ya mokili mobimba, boyoka lisolo. Lisolo ya lelo euti Belgique. Ndeko na biso ya mobali na kombo Christian Pemba. O ba bengi autrement dit champagne. Aouté ko kufa biso, aouté ko tika biso le 12 juin. Pardon, le 12 juillet 2020. Ndeko na biso atika ki biso. Ba camarade ba leli. Ba camarade ba kanyi libota ndoki. Bande ko toko développer. La championne a se opesi lisolo wana yo moni selon yo. Mena ko nya ko tali sape bato kete mokili zaka na makambo ebele. La mso sika bozo kende ko kanga libota famille ndoki. La mso famille bato bazana bango binosa et ko ko zala pe mort naturel et ko zala pe ko zala kaka nzambe nde ayebi. Lisolo eza ndenge nini bande ko na nga bozali ko landa ngai. Ndeko na bisa mobali na komba Christian aza papa bana misato. Marié, a autant qu'on légaliser les balles à moi je peux dire le 5 mai 2018 qu'on légalisé mais ça là qui mariage religieux voilà. Baboti bana misato. Moi na oyo ya 3e a kokisa ki 2 ans. Ba fêter là qui est le 11 juillet 2020. Christian a sepeli ici bébé naye, moi naye, il y a 2 ans, ba fêter ndebo yebi, ba ninga ba ye. Ba sali fête. Ba camarade ya Christian balobi la championne. Christian elamba nde elamba. Mutuka nde mutuka. Portable nde portable. Donc pour ba kende kona bisoko donc azalaki bon chic bon genre. Oko kakole ne loko te. Bomoni obali kitoko, abali pe mwase kitoko, ba bota bana bango na kimia, nzamba zo mima bango malembe. Mais baninga bakamwe ba beleli mokili babike oyo ezalaka te du jamais vu la championne. To fête anniversaire ya mwana ndenge ba fête lekaka nde boyebi. To fête to bini to lié to sepeli to beti ma solo rencontre nde boyebi kaka ezalaka na ba fête. Christian abandai ko fumer. Ande comme la cigarette. Fait tu peux si lui. Vers 5 heures du matin, la championne. Tant qu'on le barre le terrain, ma boule, l'arbitre, colo, les supporters méchants, surtout. Ceux qui, nini, poto, les gaillard, les ballons dimi, n'engini, mouta, ko marqué bi. Mokili, ma kamboula, championne. Ton di matin, que Christian Koufi. A Koufi na misa bato baza kotala. Christian zako afimaka. Na 5 heures du matin, toyebi pete po yemonda zalaki kuna. Afandi na fenêtre, ndenga sala en comme d'habitude, ndamela ka cigarette na ye. Bafanda na 2e étage. Christian a telemi na fenêtre. Soka fanda ki soka telemi la championne ka yena nzambe nde bakoyeba. Azo fumer cigarette na ye. Toyebi te qu'est-ce qui s'est passé? Soki afanda ki mabe, soka rata ki soki ndenge la championne. Christian longwa de 2e étage. Tina rez-de-chaussée,
moninga kufa sur place la championne. De deuxième étage, talaka nini oyo trajet. De deuxième étage, tinaré de chaussée, moi na mobali mbinga musclé a kufa sur place bande konangai. Batu mususu kutu ba yaki anniversaire ya mwana, bazalaki nanu wana nyoso batmi kende la kité. De ba camarade balobi liwa ya Christian eza normalité. Famille yebi likambuna liwa ya mwana na bango. Ndenge nini? Mutazo kufa mobesu boye. Après avoir qu'on s'épelle sa mwana na ye, l'aime sa famille s'épelle a quitté. Christian Salinini a koufé. Liwa ya Christian baninga baboko ndimango balobe eza na maboko famille yebi likambo bandeko. Yo ko j'attends ko landa ngai. C'est vrai. Biso ba africain mutakufa naturellement. Des fois, to kanga ba famille na biso bandoki pour rien. Ndi na ye ko sala émission awa et si kana zala ke si kana sala émission boyebité. Boyebité. To ko loba po to za bato likambo se kwei. Surtout ceux qui déjà comme na réseaux sociaux. Ba koni fati bazui. Donc boyebika. Mais tant to zo loba il faut to memaka pe réflexion mususu. Christian Azam Moto sa kolaki, père des enfants, père de 3 enfants, marié. Vina Yenzambe Kanda Yebi. Qu'est-ce qui s'est passé réellement pendant que témoin à Mobali, Yambingande Nwana à perdre nini au équilibre des deuxième étage, tinaré de chaussures à koufa sur place, Nzamenda Yebi. Yangona na yeko tali sabino, ndebolobi, eko yiko za la famille, oui. Mais eko kipe ko za la famille. Qui vous dit que Batunyo surtout au peu yaki na fête? Si qu'on a balouké libino la femme a plusieurs casquettes. Pour la talaka à tous les côtés. Qui vous dit que bateau bayaki na fête bango nyo so bazala ki clean? Nana yebisi bino. Mokili ya nzambe motema ya motoza tortue nde libilo bana nzambe so loba. Qui vous dit? Même sou bino mo pe bo pandi li solo bozala même sou parmi batoyo. Parmi batoyo. Nati entre guillemets. Parce que mutu amuna akali kambu na façon ya lingi komuna. Mais ngalo kwa na mopandisa ngona omona ngona ba angle mo kebele. E ko ko zala pe famille te. E ko ko zala pe bato ba yaki na feti ba lie ba meli. Anniversaire à moi na 2 ans. Ne bino bo ipe biso mo peto ngako siemisa. Nanya yebi. Yango pona ko lobaka ke te oyeba na ko tambola na mokili oyo. To yeba ngonga te. To tambola kande to tambola ka to tambola kana baliwa na nzoto. To tambola kana baliwa na nzoto. C'est vrai ce qui passe quoi total ka premièrement nan. Au moins si na yobente mobali nae après famille. Mais muta yeba ka penza cause ya liwa ya muteza kaka nzambe. Yango tango lobi ke famille na ye yebi likambo. La championne na lobi. L'homme soupe be invité ba yebi likambo. Lem soupe baninga ba yebi likambo. Mokilo e komana makambo ebele bandeko. Yo monika ndeko na ngai. Esika ndeko na tambola ka yo yebite. Yo yebite. Likambo kokwea na famille basali nini. Balati bino ngambo. Dans tout ça la nzambe nda yebi. Pona koloba ke to tambola ka. Na liwana njoto. Wana bomoni. Ndeko na biso Christian Pemba. Na mwasi na ye. Aoute ko bala le 5 mai 2019. Donc voilà, ma chérie, courage. Tant que tu bana na galiboso ya sango, tant que tu le jusqu'à la mort, que la mort nous sépare. To kanisa kate que la mort en ko ya après une année, après 5 ans, après 10 ans. Donc, na ma kanisa miso peut-être que to simba nzete. To koma mobangi. Mais wana le reste, ils ala makambo nzambe. Ba tu mususu nzamba sala ba ngolu ya ko fêter ba 40, ba 50, ba 60, ba 70 ans de mariage. Mais ba tu mususu même pas 5 ans ba komate. Donc eza makambo ya nzambe. Ngana ko kaka courage. Ba liwa ya boye mutu, bo moniye, abini bo moniye. Après juste quelques minutes, pas à quoi y a confié. Et puis ça a dit son maïe, les points non, il faut racheter le temps car les jours sont mauvais et l'obi maman n'a pas rien à doute. Ko somba ngonga, ba somba oneni, ko tambwa na ko banga nzambe. Que ceux qui liwe ye ko kuta yo, moli mone kende na kufate. C'est ça qu'on appelle racheter le temps. Ponde to tambolaka na liwa na biso. Lelo, famille ko yoko memangamo, peut-être ya likambo ba yebi o ba yebi te. Mokilo eza na makambo ebele. Motema ya mutu nzambe nda yebi. Motema ya mutu nzambe nda yebi. C'est vrai, liwa ya ndeko na biso Christian Pemba na ndenge li solo atanga moko pe la champion la femme à plusieurs casquettes na moni pena ke
Est-ce que eza liwa moko naturel, eza liwa moko maboka bato vraiment? Muta sepeli si mwana na ye. Fete sili oui mais bato nyonso bakei te. Atelemi kaka esika mesana ko telema pona ko filmer. Boyebi ke po atelema aza na kati ya ndako te po milinge kota ndenge ezalaka kaka. Atelemi na fenêtre bandeko, atelemi na fenêtre po filmer. Eloko esalemaki kuna soka rataki soka fandaki malamu te ngana bino to yebi te zaka likambo nzambe. Mais ndeko na biso Christian s'est retrouvé na se kuna na rez-de-chaussée liwa sur place. Liwa sur place. Donc kanganan. Famille ndoki. Camarade. O banani. Ba o pe ba koloba balingi koloba ba koloba kete li fete ya mwana 2 ans balingi kaka. Ce qui passe à la fête tane nga kufa te. Bo yebi soki likambo ise komi libanda mutu na mutu atiraka conclusion na ye. Na ndengo ya moni. Ako tirer conclusion na ndenge ya moni ki matu vi soki basa la fête te mais Christian pe akufite. Moi, na 2 ans, bah, ça, il est fait, na li kamini, bah, toi, outi na ba corona, patati, patata. Ceux qui t'osent 1000 personnes, moutou na mouta, na opinion na ye. Yango na lobaka, mouta, on ne peut pas changer tout le monde. Opinion, c'est le moko gratuit, ou écoute, à le côté. Oh, penda, ba congolais, ba sale la kango copieusement. Donc, voilà. Oh, to ko retenir na liwa, yande kon abiso Christian Pemba. Autrement dit, champagne. Balobi elamba nde elamba, mutuka nde mutuka, portable nde portable, ke lobeza ya nzambe. Lobeza musika le msu 10 minutes, liboso ya vina yo, eza ya nzambe. Yo nga na lobaka souvent, so na planifié makona nga na lobaka, si Dieu le veut, na kusala. Parce que eza na makasi na ngate, ezali na ngolu pe volonté ya nzambe. Mais sincère condoléance na famille ya Christian Pemba. Vraiment besoin kimia, parce que natanga likambo, ba attention ezalaka tant likambo ekoleka bo sala nini e ya kokoma na ba regret surtout Christian tiki bana bozala malamu na mwasa ndeko na bino parce que bana wana le sel eloko bokomona na part ya ndeko na bino zande bana donc les relations baswanyaka ngo kaka liwa tokamwa ngo lisusu te koma ko frapper partout épargner nango monto te yango na lobi condoléances vraiment. Ma sincère condoléance na nga na moi cher Christian. Oyo batiki na bana misato. Ma chérie, c'est pas facile. Mais to sa nini mokili yango ya nzambe. Soki nzamba permetaka te. Mais Christian na kokoya ni lem sanga buka na panzi ou bien ta buka ni loboko parce que ça moto hein sportif moi nzoto boyetu ayeba ya kokoya ko yeba ndenge nini ya kokoya malamu. Ne fils kata liboko likole bukana. Mais ndeko na biso akufa akoya de 2e étage na des chaussées akufi sur place. Donc nzambe kande ayebi vraiment na lingi bino ya trop lelo live ezali na 20h30. Donc na bombi thème pour tous les komata makale ko sala nini ko tikala. Nzambe na mawana sala nini asunga libota wana o ezali kolela bolela ndeko na biso la kimia. Tokuta nimbala sema na ba nouveau numéro. Bye bye. Ciao.